Voilà, tozo continuer bongo masolo tolanda. Awa toza wapikala mingi te. Bandeko bolingo mboka ekoti infidélité. Tozaki wana na moyi. Bandeko bazoki pete. Bazaki libre. Balobi mopepe eza ya kakate. Inkem abwaki biso atali. Atala bwena mosika nsoka lolangolo fitana. Ake komona motema wa motema na maboko wa moto ayebite. Ulema nazo bengo zo kangate. Ulema ososa nini boye vraiment na zoba ya boye. Ebandi suspense. Yo libomezi yo. Obandi liboma yo. Question nizo posenga wana. Obenga nani? Tela keba na maloba na yo. Sino no kanga munoko. Sino okanga munoko oyo sani. Buniko Ulema pesa nga réponse osa nini awa moninga oza aveugle ozomote bolingo bazalango te malembe ko capacité malembe na pesa explication tela jusqu'au affaire no nini awa ana ateno sa nini telio vina nge komi ayo vina nga ya kaka okomi papa nanga oyo pesa nga toli oyo te ya ngai nini ngo tika nga libre ko na vana ki mete siko mboka ngo lingi nini ko ngana egali combien sikoyo ozo forcer nga we komi nini nango kisi yo nini mwana mwasi lobi malamu salaka ndenga lobi tala papa na malembe oyoki koloba no mingi te tika na lobela yo awa ozomona tikela ye tango na ye yo tango na yo seleki oza mobali en tout cas tika mwana mwasi kimia ko ti wapi kotula to nini nango motoyo bandeko tina mboka ba déception na be fidélité za la kanzoka inkem nzoka nda polimai babotoli mwasi na miso makasi na moi makasi asala koboni likamba motema pe batindika na makasi te est-ce que za makamba solo mambo tozomona mais ola masali boye parfois zaki na ba raison mais raison ngonde nini kaka wana bandeko tala kenda ki azongi kala te tata na bango ye tata na bango ndimaki te omoni bango yeyo bango yeyo papa très fâché alandi bango na liko angola yo tika ngai boni boyko yo ozobebisa mwana ngai mwana ngai oyo uyebi pasi na monela ye tala ndenge pesa potopoto tata yaki kotala makambango ya solo nzoka ulema mwana ngai mulema mwana nga kaka oyo nazolota ndoto tote atali yego voilà Sony pona mboka boye famille mobimbeko lata komba Sonia pona mboka basalaka jete na makamba be fidélité oyo ozobosela kasi koyo motoka kwa lingaki ya viole yo awa satana to demo oyo lingaka bebisa yo na kombo na yo na vi na yo kaka yendo lingi tela nalobia keba atako nyonso yo soluka na moto oyo sala oyo kosala mena ndaku tokutana zenazo zelo kuna ekomaka boye nzoka uloma limisenga pardon na nde papa lobi pardon ezalaka ke non sala boye likambo eza normal te bandeko oyo batie na kisi kombo nange eza inkem moninga olingaka mingi pardon na bondeli yo tozonga na ndako tobongisa nalobi na boyi tobongisa nini tika na kimia ko alandi kaka oyo kuna ndeko na kamo oyo akobanda kotisa recours pa wapi po bolingo yango témoin aza te bandeko lisolo ekomi ya kotengama eke na gauche ezo vire na ba déception keba na tango moko
Ah, azosonga malembe lokola mwana malamu tala. Ndeti mutasali le côté. Papa bonjour. Yakawa. Nabi yakawa. Ulema. Est-ce que ça va? Papa, nalobi na sa malamu. Te nalobi ba fils c'est ça bien, ba kanyako malamu. Papa nasala nga malamu. Soko za malamu. Oza sérieux moko za malamu. Soki ozaki na place mobali o ikem. Na ba sacrifice nyoso oyasali. Ozongisi eboye. Raison ça nango te. Opese mokongo kei. Soko ozaki mobali olinga osala nini? Papa ça dépend kana ndenge yeli Hey! Oyo likambo nini ndoto to ozubande kumanga solo to ndoto Bon, tikana salata sembla ke na yoki ona noté. Nalobi question ngeza très simple. Yo olinga sentir ndenge nini so zaki mobali oyo. Papa tala otunika motuna moko wana na répondre déjà. Nalobi osozu réponse. Ça dépend kana ndenge mutanga omonela. Ce mutema munene alimbisi kakati. Okoloka ya moi makasi boy. Baloki papa isa solo wana kututo boy yango te. Oh papa Est-ce que osa malamu? Papa nalobi ça va bien. OK. Est-ce que oyebi pona nini? Na yaki kokoma pembeni. Natala ka nyonso o etali yo. Natala nyonso zo sala. Oyebi pona nini? Kaka nazala sûr. Nandi makewi oza malamu pe munganga atalote na minute oyo. Soko sa penza moto. Yaka papa. Eko yebana. Bandeko. Ha. Ebemba bolingo matange umelaka. Tela mola mobali bandeko. Mokolo leli. Pona bolingo kutu saka nango jete. Oyebike babutu wangu ekomaka milayawa po koluka pongi na bandenge nyonso koyasu te. Ike motema nyonso apesa lelo na moi bandeko. Makamba moni yango kutakana kate. Ba déception soka bato mosusu bakoka ngo te. Eyela nango moto nyonso pete déception. Bandalo yembo ayembeli bolingo. Bolingo bandeko ebandeki nango sukali. Nakati mwazei mwangai nasuka bololo mbanu. Bandeko tebika ndenge zalaka. Voilà matanga bolingo sila kate ata ba décevoir yo mbala misa tutomine. Lelo ola masali makambo asali kaka. Apesa ba raison pesate. Mona mobali abato pe nanu tomoni pembe bana ete tokende tozonga. Ndeko betela ngolo yembo bankunga. Pona bolingo batu balela kaboye. Me bandeko pona bokonza likolo batu bakipaka na bango kolela te. Pona bokonza likolo batu bazwa na bango tata susi te. Membo lingo kakoyo. Ndecha kufa. Bandeko lokwa liso ukanga mate. Po tongo etana lelo susu te. Ekomaka musika. Filme na biso tolanda Amusu. Amusu ndoki ya mwana oyo. Ayembi ulema. Yo mto komisa kibutu na ngelengi. Encore pe malade yango ezaka nango na munganga te. Suspense. Oyo nani? Kombo nanga Oma. Nazali mwana ya Adane. Nazali descendance ya Ugo. Deyes o ya Amese Kingdom. Ugo azali nzambe ya bolingo. Pe maya misu oyo yo uzotengisa wana ekomiti na mabele ya banzambe. Pe chi Zambe monena lobi na lobela yo
ke maya misu wana ekomi liboso na ye tika kolela zala na courage yika mpiko bolingo na yo nde eza na elakeli mabe ye aza kaka ya yo mpe mwasi oyo akozongela yo alobi ka boye makambo mwana moke alobaki ezalaka kaka ya solo keba makambo alobaki esalamaka toza batemoin ayokaki mai miso ekangami espoir ezongi akomprendre ke oui espoir elakisi ke lobi makambo ekozala na nzela mais mpona lelo te mpona lelo moto ozalaka na mawa mais olama asali boye mpona nini estce azalaki na baraison mpe tomoni te ye mpe déranger ye wana komi mal à l'aise mais ntina balero libanda boye likambo nini oma akomi awa akosala nini tolanda bademonstration bandi pouvoir tanga simba tomona kaka balumière ezobeta polikamba molimo solution ezalaka mpe molimo alobi eloko te mbala oyo mwa geste kaka apesi mokongo akei na nsima tolanda aremarke kaka ndeti eloko moko euti osalema awa tanga surtout qui a comprendre que ça ne va pas quelque part tolanda ke wapi mama keba bakuluna butu eza makasi atamboli nzoka nde ayekoluka mwana mobali pouvoir amoni esalaki danger mbala moko à l'instant même abando luka ikem ye mpe libanda na détente abande kozela nzoka voilà eloko ebungaki ezongi voilà lelo bamoni phénomène esalemi na seconde à la seconde même bolingo ngo ezongi nango na nzela do bato balukaki makambo baza wapi to bato balukaki kaka bakabwana bajalo bolingo bazali après cela tolanda mokolo yango tata na bango libanda aza kobose ibande kolisolo ekomi wapi polikamba yango eyaki mbala moko mpe elongo ekei seke babete lisolo ya sika ezala ya malamu mbala oyo mpo soki ya mabe pardon toboyi bangambo mais le jeune homme oyo toyebi ye alukaki mwana mwasi na makasi na zamba kala mingi te abotoli na maboko ya ikem akomi na bacourage akoya ti na pale na bango ayekoluka mwasi yo lisusu yo lisusu yango mwana nga mwasi aza wapi natuni mwana nga ke wapi ebongo mais papa nga na ekoluka ya wati donc oyo ozotuna nga to ngam nazotuna yo naye kaka nde koluka mwana mwasi ya ulema ya wato bima tokende ozotuna mwana oza wapi nabia yo kanga monoko nona solo wana ozobama mbesanga tina na fingo na minute oyo impoli insolent malédiqué tala nakopesa yo na mama na yo wana mutu ya mabe leson bokobosela te yo nde mutu ya mabe papa yo nde mutu oza tina te oyepa na ngai oye kofingela nga awa courage mpe zwi yo ozolobaki nga naza zoba naza inutile nakolakisa yo ndenge moto ya mabe azalaka zela wana papa na bango mpe defwa te lungu azoba mobange
Ah, pe vient na ngatika. Bino ba RCLK. Ah, abima na liku Angola. Ayaka na liku Angola. Yo za wapi yaka wako? Ozoki mapona nini? Hey! Voilà balingi kotika bango na kimia te bandeko. Yango mboka ngo mobimba. Moi c'est kitoko saka moko. Lisolo kozokoba. Oh nalobela yo. Ulema osala kinga pasi makasi. Est-ce que oyebi ndenge sala kinga? Oyebi obanda lobalanga na public. Olobi ke no bolingo ba forcer ngo te. O za na droit na yo opona mobali nyonso yo lingi. Vraiment. Pardon limbisanga ko. Pardon na ko sala ngo pa na yo te. C'est ça le problème. Yangwana penzele kozoka musangai. Yangwana penza esali ke na yeba te est-ce que zakara yo. Na batu nyonso vraiment yo ko sala nga boye. Ah na lobi zaka likambo ko ya kisango ko. Nebilanga te bana mibali oyo basala kiki nini po bazwa yo boy. Nebilanga te nabika limbisanga te isa meka bongo na poasa. OK ça va. Na limbisa ti po na bolingo na limbisa nanga talaka yo. Bon. Eloko est important na minute oyo na maboko na ngande na zongeli yo. Bandeko opposition pe kote kuna balalité. Mais ces jeunes hommes batindi na moto to bafuti embong. So saka ba posa na ye to comprendre ete po baza basi base belé na mboka. Ah, lelo na ngambu ezongi ya sika Ule. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Osa nini? Ne moto asanga tina chasseur a pampamboyo. Ola nde po nini? Yo, ofinga nani? Yo, liboma. Ne chasseur ozofinga nga? Mbala sima soko benga ofinga na bakombo na keba. Na okango na kingo na yo wana na fina yo kufa. Kende tika ngai. Boni boyeko, oselinga kisi. Ngana yeba kite. Nyonso na poka kozwa ngai. Na regete pone na limbisa kiyo. Ozwanga susu te kende na yo. Kende bima. Ba peselier penzako. Bakisi na yo na mai. Ah, bajalo bolingo botika na bino. Po babar poto mokeza awa ya jete. Sima tomoni bolingo ngo ezongi nango. E moto o aluka kimbeba ye wana babwakisi ye na polele. Awa toyeba lisusu histoire eza na film oyo Amusu. Amusu c'est un jeune homme abokoma na zamba, akola na zamba. Abotema d'abord kutu na zamba ngo. Et ba pouvoir ba pesa ye eza na mission moko to ebi malamu. Eza na deux villages na film oyo bayoka na kate. Et voilà voilà maître na ye wan. Yo ozana mawa mingi. Eloko nini problème na yo? Grand maître. Nazalaki na mboka ya Ameze. Na kondi mate makambo na moni. Pe eloko nini yo moni? Mais maître na moni bato o ngasi na boma bazongi na bomoi. Pe ba o kutu na pese ki bango na ba maladi baza malamu batelemi. Impossible. Mais ngai na ebike nganga moko te. Mutu moko te azana pouvoir na mboka wana alongolelo ko yo sali. Ngamoko maître na moni yango nazo ebiso makamba solo. Et c'est vrai. Nzoka na sima na ye mwana mosi oyo o mapato ndingu ya azozongi seloko ya zoboma. Tolanda kaka wana na nzela mboka bato mibale bangwana bakutani. Ndenge nini? Nasanga malamu. Na kanisa ki namonaki yo mokolo no bimaki na zamba. Esuka ndenge nini o? Ah, webi zaki mokolo moko apasi. Likama moko kwela kingai. Ezaki penza nguya moko boye e frappaki ngai nalali na mabele. Ndetika na kufi. Merci na banzamba mabele. La déesse ayeko ko la musangai abiki singa sikotela makolo na ngai. Omona ki e wapi yo? Komona ye? Mbanu.
Yoba akomi baba keba atuni question oya bikisaki yo omonaki ye wapi pe ndenge nini malobekei Yoba malobekei mpona nini sirma balingi balandela likambo na banguna moto ya lingaki akufaka mwana mwasi aki kozongisa na bomoi voilà bakomi kosala sikoyo ke non recherche information na comprendre c'est que eza amusu sirma alingi ayeba ndenge nini batongo aboma bango nyonso basekui amusu nayebaki alati elongi ya mwana mboka alinga so information bandeko monoko komi baba bitumbeza makasi kutu tanto tosoli kuta sise koloba te grand maître ye mwana mwasi yango nani nakomonele pe wapi oyo eza étrange mais grand maître elingi olobaki yo mpe oyebi likambo te na mwana mwasi oyo eza na banguya mpe eza na banzambe ba pouvoir eza différent ba esprit nango mpe eza différent ntango mosusu esalamaka mpe makambo boye eza ka mystère ezangi explication elingi oloba babanda mpe kotala biso na mosika te moko te akoki komona biso secret na biso etikala kaka secret nguya moko te ekoki koluka biso emona biso awa eske nakoluka ye namona ye wana yo soki ose décidé oui na se décidé na luka ye ozomona teke non nazo perdre combat nanga c'est comme si mutu moko azobongisa esika nga nazoboma oza na raison dans ce cas yo luka ye yeba ata sika wapi azowuta yo mona ye détruire ye avant ye aboma yo siko na oyeba ye ndenge nini soki namoni ye okoyeba ye na kombo babengaka ye babengaka ye Omanugu alors yo luka Omanugu tango komona ye yo boma ye pe silisa likambo ya mboka wana ya ameze okoma mokonzi pe libela voilà le défi voilà la mission les deux pouvoirs ebombami moko na amusu mwana mobali les deux pouvoirs ebombami na moko mwana mwasi oma balukana oya kozwa moninga liboso aboma sino oya kotikala kolonga yo okopone likambo etika na filme les deux pouvoirs fo moko aboma moninga sino moninga koboma ye na lisolo ya filme na biso tobosana te les amoureux bango bolingwa mboka bolingwa promenade nebale tala suspense embuscade na nzela bino bozoseka pe bozoseka oyo lingo loba nini kanga monoko na yo yokanisi ke oko kitisa ngai inayoka soni na mboko mpe nafandi kimia iki amiyoka ngai okanisi vraiment okoki kobotola nga mwasi kitoko nga nalingi na mboka oyo tala nalobi na miniti oyo tosilana awa mpe lelo tosilana olingi nini natuni yo olingi nini ko bino bato bolingi nini c'est parce que soki eza mwasi okozwa ye te mwasi oyo aza ya ngai alingaka ngai alingi yo te aza posa na yo te ndenge wana nalingi yo te eza ikem alobi malamu ndenge nalingi ye ye mpe kaka yo mpe tika ngai ngai na likambo nini sikoyo okobenga kanda na nzambe likolo na yo yo olobi bakanda banzambe okasi ngai azobanga banzambe sikoyo ngai nabanga banzambe te oyoki ngai ule soki ngai nazwi yo na mboko te mutu moko ta kozwa yo nalobi yango kutu mbala moko zwa ye coup de poing na mabele coup de poing enchaînement bosakanaka ko bozomona mbinga te abete ye botu na moto massacre bandeko likolo bolingo bazowela mwasi bandeko komi liwa to nini tala massacre na nzela voilà bango mibale bamassacre bakuba
makila pe tangi. Est-ce que tolobi nini liwa babomi bango kaka po bango mibale balongwa na lisolo to ndenge nini? Voilà bango na bazu nzela bakei. Oh, ulema na inkem na mabele balali bandeko tozobanga. Toka sangwa pasi te o. Bango mibale mokolo moko bakokufa likola bolingo. Kosuka wapi? Awa tomoni esika mwana mwasi oma pouvoir na yevandi. Yewana avec beaucoup de pouvoir et de charisme. Atali libanda sûrement comprendre que ça ne va pas quelque part. Voilà combo et combo. Wana pouvoir na ezotambusa ye. Elinko bakeli kambu moko salami oyo ye ka resengeli intervenir. Donc na film oyo pouvoir moko soki bomi, pouvoir mosusu nzoka eyaka kozongisa pe kobongisa. Yanga na tozomona pouvoir yango na forme ya colombe, ndeke ya pembe, pembe couleur ya justification. Ye wana mbala moko akomi. Akomi. Na yebi bato basali mabe o nyonso. Penga na kosukisa bango. Aya alobi malamu. Lokola yebi tondi makaka ka yebi. Ayaki wana total intervention na ekosala. Ba démonstration abotama na nguyango. Nguyango bapesa ye ya kobotama. Aza lokola une déesse, aza protectrice ya mboka. Yende esprit o ezobatela mboka mobimba. Nzoka pouvoir yango monguna moko sima na ye pazozela azula ye occasion. Nzoka ndaki kosekusa batu. Dona milezo fale kutubacha bango pau. Do fale batimula kutuna libulu bakunda batu mibale. Voilà malamoko tango ya leki batu ba pema ezongi. Quelle bonne chance. Pema ezongi batela pe boye mutu azate. Na batu na bakulu na babeti bango baza susute. Uba. Mama likambo nini ko? Mama likama nini? Nabe bima na mboka oyo kima bima na mboka oyo. Ozala likama. Oba tala. Oh Maria lobio alinga boma yo. Pardon, kende na mboka mama na ngai. Bazo luka yo babo mayo. Oh Maria wana. Suspense. Hey, olingini ni pona ngai dasa nini ko? Olingini. Oye ko boma mdeko likolo kaka ya lokoso. Pona nini? Me kasi yende mtazo ke loko ezaki ya ngai. Eloko nini ezaki ya yo? Lokuta koma na kisi mama na yo apesi yo oke ko bebisa mwana mwasi siko ostangisi makile na bango mna mwasi kutalingi yo te. Pardon nabi makasi mboko na ke na ngai pardon, c'est trop tard. Yo sikoyo oza ennemi ya mboka oyo esengeli yo obuka eloko yo olonaki. Pardon mbala moko frappé nzoka nde banguya banzambango pe justice ya solo bayebi ke mobomi yeyo. Bandeko bayebi kosambisa pe do bakosa na bango banzamba mabele te tokende tozonga. O Marie nden mutazosala justice o ezobikisa mboka. Ugodo asokafia batuta bomaka te. Kasi mwana na yo apesaki eshwa te. Na miniti oyo nakozwa yo na boma yo te. Kasi sengeli obongola motema na banzela na yo. Sinon dispari. Hey! Atala kaka boye na miniti mwana na kufi banzambe basali justice. O Marie abimisi pouvoir oyo ya ye abomi. Ngai te pardon, ngai te ko boma ko mama mwana ngai ngai ko fingala ko kufa na ngai obomi na mwana ngai la ko suka wapi? Do batu basaki bambe baba yebani baba ndiko pota bambangu do baba miko lukesika ko bikela. Voilà justice moko salaka na mboka oyo. Libanga na ndimu tu.
libangela ndi mutu keba ezo na dikosi te batela dikosi kozona dikosi nalobaki nini keba nzambe na ngai mbeba na mboka oyo efandi susu te kokosa banzambe te ebandi kolanda oh otangisi makila ya innocent keba justice ya mabele banzamba mabele ngo mpe bayebi ko ye wana bato nyonso bazalaka misatu bango nde mutu bakendaka kosala kisi mpo na mwana mwasi oyo ulema moko akufi oyo atindaka akufi bango sikoyo bakosala nini kasi bango na bakima mpe kaka te akoma kotala gauche droite liboso na nsima likolo na se azobatela kaka molimo ye sokima molimo na mbangu azalaka lokola mopepete na mutu nzambe na ngai webike mbala oyo na mutu ananga nzoka nde omari azosala justice nani akobika na nzela na ye mbeba na yo ekolanda yo kino okofuta nzoka bazofutaka nde na pema na bango bandeko nayebaki endambu keba soki toyebaki endambu mbala alakisi biso fasi na ye do baje kutu eza nango te kosa na yo bato kasi banzamba mabele oyo te mosusu nayebi eyeyo kutu abanda kotia bakommentaire yeyo oyo kutu abanda kotia tala monoko makolo ya bato ememaka bango mosika te koleka oyo molimo ekokende yo na baninga boyokani mpe bosopi makila ba innocent yo kofuta ata kokokima wapi ye loba mbala mibale te paloba ne molai te maloba muke me misala mbangu amusuka bakote wana sikoyo amusu pa yebi ke pouvoir moko mpe boye ezoderange ye oyo ezoboma te me ezolamusa oyo ezoboma amusu mpe aza na mposa ayeba ndenge nini bato nazoboma bazosekwa akomi na quelque part atali na kati ya zamba amoni ebembe ebandi ndenge nini mpo ye te mutu abomi abomi te me mutu mosusu abomi ndenge nini mpo ye mutu amesana koboma akomprendre te nzoka nde eza nde omari mutu auti koboma et les deux pouvoirs moko ya moindo pour la mort et mosusu ya pembe pour la justification et pour la délivrance et voilà toyebi ke na suka moko akolonga moko pa kotikala me na ntango oyo bitumba eza makasi keba kozala kidiba te mpo monguna aza na mposa otikela otata te suspect ye mpe na kindenga nzamba mpo ye langage ya nzamba ayebi ya lokola Tarzan langage ya banyama ayebi ya langage ya nature ye ayebi koconjuge yango ayebi comprendre qu'est-ce qui se passe na baphénomène nyonso yaka na nature sirma tali makolo sirma ayebi ke lokolo nyeti ya lokolo ya moto ngo ya ndenge nini nguya moko ebimi na se tala ndenge betie na miso seki amusu yango mpasa nde danger te seki azali mpe danger te mpo nini ayebaki teke makama eza wana na mai ye wana welisi atala nano miso likambo nini amusu azotambola azoluka bisika sokende aza kosatandre na nguya moko oyo bapese kaka kombo me nguya ngo jusque là nanu basaffronte te voilà pourquoi ye pe kimi ekozanga ye
Maman a keko luka banzamba mabele. Amara. Ngai mawaye. Agbara. Mwana mosi ya umumpa. Loba. Penga ina zoyo kayo. Amara. Ngai. Bomo nangesa na mbeba. O Maria bomi mwana ngai ya mobali ye mwana kaka moko. Nasasu na mwana te. Yango naiko luka kimie pa ina yo. Yango na lobi. Vangeli wa ya mwana ngai. Bomela ngai o Marie. Bundela ngai Amara. Bunda pona ngai. Nakotika liwa mwana nga pamba te. Suspense. O Marie azali molimo makasi. Pe lokola mili banzambe nyonso azape na faiblesse te. Aza na faiblesse. Aza nango. Nga na yebi. Yebi ya moto ezalaka faiblesse na ye. Soko pousse pembe na moto akokufa. Pe ndenge nini yo yebi yango. Ha. Nga nazalaki wana tango abotamaki. Nazalaki mwasi abotisaki ye. Mbanu. Basekele bandi kobima. Po baboma o Marie. Mwana mama oya yebi po mokola ngo ezalaka boye si tolandaki yango. Tala ndenge tozongi na sima. Wapi mwana? Mwana za wapi? Wapi mwana wa botami? Wapi bebe? Ezemo. Bebe nyozo lobela wana. Mwana wa utobota malelo. Mwana mabe. Wapi ye? Ezemo. Nana lobeli oke no aza mwana mwasi. Na yeba ki ye. Afakuta botama. Esengalite. Pousse la pembe na moto. Ezemo yomo komemi moto. Sikoyo, olingo telemela banzambe? Nzoka nde ceremonia mboka esengaka ezemo aya. Sikoyo, bobi miselanga bebe wana. Nzoka nde bitumbe zaliawa. Baye balingaka liwa ya mwana oyo. Bakokaka kozwa ete mokolo wana. Parce que il y avait un pouvoir peyaka na forme ya colombe. Yonani, pouvoir, nguya, moto. Makamboto monaki. Ezande ko rappele biso naissance ya o Marie. Mokolo ya bota makaba lingaki baboma yepa ya Ezemo. Mbala moko pouvoir moko ekoti wana pe bomi. Ngai nde Ugo. Nazali esprit ya déesse ya royaume oyo ya Ameze. Mwana oyo bota mina kati kuna. Azali mwana ngai. Ye azali mwana ya pole to lumière. Pe azali ange ya pe ya kimia. Pe ndeka boyoki ya lobi. Mwana oyo sengelite apuse na pembe na moto. Sino akokufa. Pe bolo bape likambo na moto moko te. Sino bino pe boko kufa. Esengeli bobatele malamu. Ye akobikisa nde mabele oyo. Na tango na bango bapasi pe ya makama. Pe nzembe nanga nzoka makamba ngo zaka boye. Mama oyo nzoka mokolo ngo azalaka. Bakebisi ye awa boyebi makambo oyo akoloba na moto akokufa. Nazoba ngai makamba ngo boye. Ayepe kobetela ine déesse Amara seki. Tala otelemeli banzambe. Oui. Pe ozape na posa kotosa banzambe te. Secret oti kolobela ngai awa. Ezali secret moko très dangereux. Oyo koki koboma osikoyo. Pe nazobanga liwa te. Moto nyonso na mokili osuka nango kokufa. Nga na obanga liwa pona nini o. Malamu sala nyonso o vange mwana nga mobali. Boma o Marie. Nga na kokufa penza na ndenge na posa na ngezali. Boma ye. Kende. Yo kende. Alobi secret o bapekisaki ye. Nzoka nde toyebi pete. Eske mamoyo aye awa Amara. Toloba nini ke yenda suki singuya. Donc nguya ya fili moyo suki pa mamoyo. Lelo o Marie yakokufa. Pe nguya na ikokoma na suka. Nzeme banguna bazo komebele. Banguna bazo bakama. Tolanda. Bitumba mbala moko bandi. Bango balingi liwa ya o Marie.
Bo wana tomona ndenge makambo ngo ezokende. Mama moko abimi ya yambo liboso olongola elelengi ya moto liboso na yo esengeli obomana no sika wuti. Pona nini? Obi crime na yo oyo salaka mokolo botaka mwana oyo ya mwasi o mari. Kufa. Maman aye ko frapper. Aye ko frapper maman oyo bota o mari. Et c'est la mort. Abandi mabe nataki ba jeune soka sana nguya pe. Wapi o mari na tango wana na kati ya zamba. Atelemi. Na liboso na maman yaki kofunda. Yo, comment oses-tu? Ndenge nini yo? Quel courage! Tela, likamulanga na saleta liote. Yonde kokufa kalate kobunga. Yonde. Nguya. Ye wana frappé mbala moko akoi et c'est la mort. Dombalo esa ezui. Do mutu na liboso muninga zobika te. Do osali kaka foin. Otie monoko nga. Otie mutu makasi oza nango. Angmara pe yepe aza na mission. Esengeli afanje, mais mutu nga yeki kofunda kaka sikoyo akufi. Hey! Vengeance sikoyo ba continuer. Yo ko fanje nani po mukolo vengeance ye moko akufi. Yo mimoni sawa. Bima wana mona yo zoba. A comprendre que aza mosika te. Soko yebi ozana makasi na yo. Ozana nguya yakawa bimawa to bete na fara. Ozo boma moto ayepa na ngai. Po yebi te loko nyezo zela yo bimawa. Bandeko. Do mutu nusu na filmu aza muto ya osakana te. Yazo lukaye, ye pas lukaye, bazo lukana. Angmara, très fâché. Bandeko te komi wapi? Azokende na yenso kande o mari na nzela bakangi embuscade akwei de force. Voilà tomoni o mari contre Angmara. Ezande boende sikoso sukela makambango. Kosalanga mabete pardon. Lelo ekosala mokona yo ya suka. Moto ebimi. Akimara moto. Amusu. Yo longo nzela na ngai. Sinon nakoboma yo pendenge moko. Jamais. Yezande yonde mutu na bande ko luka banda kala. Lelo ezape mokolo na yo ya suka ya existence ya ma royaume oyo. Ndoki. Tela yo saka mona muke. Oyebe lo kote. Longwa na nzela na ngai. Pe na kebisi yo pona mbala suka. Longwa nzela na ngai. Sorcière tokutala. Amusu. Keba, Amusu a frappé. Moko ya moto. Amusu tanga bimi na moto. Yazobanga. Est-ce que ça va? Aselo mabe. Akuti mwana mwasi moko nase. Mwana mwasi pe amoni moto abikisi ye. Nzoka nde deux forces oyo bayeba nakate. Men nzoka baluka na banda kala. Po moko boma moninga baye kokutana. Voilà l'histoire. Siko ba komi des ennemis rapprochés. Oya koyeba liboso secret. Kezande ye nazoluka akoboma. Pe oya koza kidiba akoyeba na sima akokufa. Mais o mari siko ya komi na ngambu ya banguna. Azopema na ngambu ya benemi. Yepe Amusu asala keba. Po oya memi na ndako oyo, oya memi na siko oyo. Keba. Azala mwana mwasi te ya lula. Poliwane za na sima. Eko suka wapi? Landa. Alamuki. Mais esika ateli yango ayebi yango te?
Au milieu de nulle part. Olamuki? Are you alright? Est-ce que ça va? Where am I and who Et awa naza wapi yo? Yo nani kasi? I am a hunter. Ngai nazali chasseur. I saved you from the woman. Pe nabikisi yo na mama oyo alingaki aboma yo. Kaka lelo. And who are you? Pe yo nani kasi? Ngai Where is this place? ebongo siko awa toza wapi yo? Ah, nga nafanda kawa. I sell. Pe nasalaka chasse naliaka bibwele pe natekaka. Yo nani kasi? I am a Kenman. Kombo nanga Ekema. Ha? I am an orphan from Umoko. Nazali orpheline. Na mboka oyo babengi Okwange. Oza orpheline. So tell me. Me yebisa ngai. You wanted to Mama oyo alingaki aboma yo awa. Yende nani? Pe yo mabeni no salaki ye. Ye She took what belongs to me. azoki eloko ezalaki ya ngai. I can't. Oh, tanga azongo nga na boyi. Threatened to Lokola kill me, so I ran. alingaki aboma ngai kaka yango na yo yaki. Is she a witch? Aza ndoki? That is what they said. Ah, wana ndeka bato balobaka. I'm so tired. Kasi nga na lembi na nga na tango nazwa mai na melako. Ah, ça va nazula mai kasi. Ah, keba na mituna. Po réponse ko pesa. Monguna comprendre mbala moko pas yo na mouvement. Bampaka baye, balobi boye. Biso bampaka ya mboka ya ameze tozali awa. Totala moto wako bundela biso. Totala ndenge ni na koloba pona liwa ya mama oyo uti kotika biso mama na Omari. Yango na tolingika toswa na ye. Yango na tozali awa. Omari azali awa te na tango oyo. Aza mosika nanu azongi te. Ndenge moko pe la grande déesse paye moko aza awa te présente ndenge lobaki. Ça va bapaka likambo te. Toke na biso tokozonga sima. Liwa ya mama oyo na mboka bato balingi bamituna. Nani aza sima? Basala koboni. Oh bandeko à suivre prochainement. Wana toko compléter bongo 4e partie suite et fin ya masolo. Landa film na biso Amosu. Merci et à la prochaine.